kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na yeli bino émission na ngai ya Amser. Bandeko mingi babenganga balobi Mama Bijou émission ya Amser ekende wapi? Émission na biso ya Amser ezalaka kaka. Mais émission ya Amser etambolaka selo ba demande oyo bato baza kokotisa epai ya Mama Bijou parce que Mama Bijou d'or aluka bato te Keyaka na peso mbongo pour les émission non. Mama Bijou d'or na yebisi bino makambo nyonso tunga na sala a ozala makambo ya solo. Mama Bijou émission na nga ya ba Amser ezotambola selo ba demande ya bato. Se bato balukinga te inane Mama Bijou d'or avandi. Lelo tozala émission na biso ya Amser ya ndeko na biso ya mobali. Mama Bijou d'or abetaka masolo ezalaka chaque vendredi na 20h30. Mama Bijou d'or asala émission ya promotion ya bastar. Mama Bijou d'or ataka bagage, ataka ba théâtre, ataka ba information. Mama Bijou d'or asala la publicité. Mama Bijou d'or asala makambo ebele. Ndeko oyo ye okotika comme par hasard. Mama Bijou d'or naza ko invité yo s'abonner la vidéo suivi ozala jamais déçu. Fina croche la notification pour biloko tout na manda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso. Mama Bijou d'or nazopesa d'abord ka merci na babonné na ngande bozokoma kaka ebele ko continuer ko s'abonner massivement na vidéo suivi pour kozala jamais déçu. Mama Bijou d'or asala publicité ya maison de passage na biso o eza na Matonge na Irebu A37. Na pesaka adresse pour la mutu okoki kokende na yo ko vérifier avant ta msusu assurer avant ta msusu sala au contact na Mama Bijou yo moko ke o vérifier na ndenge na yo après oluki Mama Bijou eza ndako na biso ezali na Irebu A37 na Matonge eza maison de passage. Tosali yango mpona bino bana poto, tosali yango mpona bato bazouta Lubumbashi, tosali yango mpona bato bazouta Congo Brazzaville, tosali yango mpona bato bazouta Angola, tosali yango mpona mokili mobimba. Pourquoi pas bana États-Unis d'Amérique? Donc maison na biso eza wana ezozela bino tala ba vidéo tina suka okomona ba publicité ya maison de passage na biso o eza na Matonge. Donc numéro na biso eza wana eza numéro ya Congo. Contactez Mama Bijou d'or na WhatsApp okozala jamais déçu. Toza la voiture na biso ya location. Voiture wana totia ko na disposition ya bato bazoya na maison de passage na biso eza na Matonge. Na kati ya maison de passage na biso toza na ni toza na boutique. Mama Bijou d'or tozonga na eloko o toyeli lelo. Lelo tozali na émission na biso ya Amser. Amser sikoyo ya nani ya mwana mobali. Bana basi bozwa bik. Bozwa biki parce que ndeko na biso ya mobali azoluka mwasi. Ndeko na biso ya mobali azali na 35 ans d'âge. Ndeko na biso ya mobali avandi na Allemagne aza na poto. Ndeko na biso ya mobali avandi na Bayern. Ndeko na biso ya mobali abotama na famille ya bana 4. Donc aza le nœud bazaka ka 4 garçons. Na poto azaye moko. Ndeko na biso ya mobali azoluka musungi na ye o ba kozala ensemble azoluka Amser na elika munyo soki banda alokola blague alobi lisungi na ye ba benga soki lisungi soki je sais pas alobi azoluka parti ya nzoto na ye azoluka Amser na ye lika munyo soki banda alokola blague bo banda na kosolola soki esimbi un jour boye ko témoigner grâce à Mama Bijou libala oyo evanda. Mama Bijou d'or na lobi tosala makambo ya solo, tosala makambo ya sérieux. Na pesa bino numéro ya ndeko na nga ya mobali. Après na kotia ye, na kotia vidéo na ye, après na tieli bino ba publicité na biso, oyo ezali ya promotion ya boutique na biso tozosala, promotion ya maison de passage na biso tozosala et puis promotion ya voiture na biso tozosala na Matonge. Numéro ya ndeko na biso yango yo ezali 0049 code allemand 152 10 68 27 50. Mama Bijou d'or na kokoma yango na kokoma yango place ya ba commentaire avant kutu ba commentaire na kokoma yango wana na kokipe kotia yango lokola titre bokomona yango Mama Bijou d'or na bandeli lisusu 0049 152 10 68 27 50. Mama Bijou d'or na telemi émission de deux amis vraiment ya ko telema parce que Allemagne et Indi. Bande ko nyonso to ya basi boluka mibali. Ndeko na biso âge à 35 ans. Donc à partir de 25 ans, si na 35 ans et simbi nango. Libala baluka kaka. Et puis donc
mokili eza déjà développé na moyen nyonso tokokozwa mpe mobali likambo ya je ezalaka te. Donc mama bijou do osala makambo ya solo, benga numéro oyo nakomi, numéro oyo ozomona, benga ndeko na biso ya mobali nkombo na ye DMX, ndeko na biso nkombo na ye DMX, numéro na ye ya telefone yango wana. So oza ya besoin bainformation ebele, benga ye akoyebisa yo, akanga telefone na ye te. Numéro oyo eza na WhatsApp, eza mpe na appel normal, aza na Bundes na mboka mama bijou. Yo ndeko na ngai ya France, ndeko na ngai ya Allemagne, ndeko na ngai ya Belgique, pourquoi pas Londres, pourquoi pas États-Unis, pourquoi pas Italie. Ndeko na biso ya mobali aza wana azoluka mwasi. Alors mama bijou do na lingi vraiment nasala émission ya ba amser parce que place naza nazomona mwasi te o motema na ngai eza kobeta. Luka ndeko na ngai ya mobali, tindela ye ba photo na yo, tindela ye ba video na yo. Il s'agit beaucoup de parce que aza na Europe. Balobi li bale eponaka te. Pourquoi pas bana Kim? Pourquoi pas bana Angola? Ndeko na biso avandi na Allemagne. Ndeko na ngao bovandi na Europe. Na yebi ke mingi bazoluka na bango na bala. Libala yango wana. Bobenga ndeko na biso bokozala jamais dessus. Soki pe olingi na oleka na kanda na mama bijou pona otuna ba renseignement malamu. Mama bijou do naza disponible pour na bino na ko répondre yo selon ba question oyo ko tuna nga pona ndeko na biso ya mobile na kombo ya DMX. Mama bijou do na tieli bino video na ye. Après ce qui bosilisi ko tala, okende te ba publicité na biso eza na suka. Mama bijou do na lobby libala place nyonso to eko tombe ezala na nzela ya mama bijou ezala na matanga okendeki soko kutai na mutu okoki na yo kolinga ezala na feti ezala na YouTube partout partout penza. Donc benga zwa numéro wana mama bijou do apesi zwa numéro oyo ebimi, benga ndeko na biso ya mobali na bosalaki aza congolais et puis lisusu nini aza muluba mais ye alobi aponi na ye kola mwasi te. Ozala mungala ye lokola mama bijou, ozala muluba ye, ozala soki ekolo nini o mukongo ye, aponi na ye ekolo te. Alobi nini alingi nde mwasi na ye azala munene te. Alobi mama bijou mwasi na nga soki akozala buro lokola yo donga na buro soki akozala munene suka ta lokola ya mama bijou me eleka te. Alingi basi ya mike alingi mwasi na ye ozala muke. Soki po ozala mwa munene problème ezala ngo te, mais ozala muke ozala na taille. Donc c'est ça. O pembe o mwindwe ye etali ete, mais ozala ka mwana mwasi moko oza très poli mpona ye azoluka donc azosala blague te, azoluka vraiment amour moko sérieux, ozala sérieuse et puis nini ozala mwasi moko oyebi nzambe parce que sans nzambe mobulu. Nasi na lobi nyonso tu na moni lo mona lobi lisu na oyo na tikite nazoti la bino ndeko. Merci na babone na nga lisusu, merci na ba copine, merci na ba mosi nyonso tu esika bozali na linga bino mingi. Merci na Mado Spaghetti mama leki ya moto kwa. Merci na yo, merci na mama Claudine, merci na mama Louise, moi c'est papa Andoya. Linga na bossa na kwa ma copine. Merci na ma jolie, merci na ma Maggie, merci na bijou la blanche. Na sepila ala ba commentaire non de votia kana ba émission nyoso to tukanza mbalola amona yo. Mama bijou do alobi boutique na biso kala mingi te ba rivage ezokota. Tozaka na maison de passage ya pamba te, toza na boutique. Pe ezokotisa ba rivage ya solo. Bo mona ki video mona sela bino lobi na zokota kota okende kozwa. Moi bodi na H&M, moi bodi na Zara, moi boyebwe parce que nazo ko préparer biloko ya Noël, biloko ya bonne année. Toza na boutique benga mama bijou d'or, zwa adresse, zwa numéro de téléphone, benga gérant na ba fuwe la boutique osomba iloko. Mama bijou d'or na lobi libala aluka mokaka. Na mama bijou d'or na sala émission na lobi soko lingo tula c'est que ça yo. Mamba tula za la raté, soko za posa ko tula eza yo. So moni ke place ozo vanda ozozwa na yo mobilité salelanga vidéo tindelanga na salela émission loko na saleli ndeko na nga ya mobali na kombo ya DMX. Siko na tieli bino ndeko na nga ya mobali après na tie ba vidéo na biso ya maison de passage na lingi bino mingi à la prochaine vendredi bozalana tozala lisolo moko ya kitoko epesa ka concert. Mama bijou d'or alo pesa nga lisolo na on ya ba polémique ndi mama bijou d'or
akozwa te mama bijou d'or ata tumola na ye mutu te akretaka na ye mutu te alingaka mpe mutu atumola ye te à suivre. Ouais, bonjour. Oui, moi c'est DMX. Je suis congolais, de père et de mère. En tout cas, je suis à la recherche d'une âme sœur. Je serai vraiment bref. Je serai à la recherche vraiment d'une fille, d'une femme sérieuse pour une relation sérieuse. Et je donne mon identité. J'ai 36 ans. Je suis licencié en économie au Congo depuis l'année 2012 et en Allemagne, je vis ici, bientôt je ferai 4 ans. Hein, donc, au mois de décembre, je ferai 4 ans. Et je parle l'anglais, le français, le portugais, hein, parce que j'ai vécu aussi au Brésil, hein, 3 ans avant de venir en Allemagne. Et je parle aussi un peu d'allemand, Lingala, Chiluba aussi. Et mon numéro, c'est le 0049 15 210 68 27 50. 0049 15 210 68 27 50. Alors, la personne qui sera intéressée à moi, je pense qu'on aura à approfondir, à parler en intégralité. Merci beaucoup et de bonnes choses à vous. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo sona bilare boutique. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ayezali na ndenge na yo mwane. Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora.
c'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.